il faut olala lelo siko na kolala nazo bisanga nini abina ngai photo ça no impact ya makila komela na makila oui to ngala ko na osomba des gilettes na ko kato na musapi comme ça na meli makila na yo po meli makila na ngapo mutu aboya mutu azala te voilà et dikapre bazo ke mutu moko boye dikapre corbière zaika liboso ya le pango ya famille donc dikapa on na corbière le pango dikapre bazalaki famille baza awa mais lokola na biso na Congo déjà soki mwana mama leki ba benga mwana na bango se mama leki aza vivant c'est pendant qu'aza na vie nde ba mwana ndeko nanga so akufi et le moment de comme nièce na biso neve na biso wana kuna neve na biso na kuna nièce na biso kuna bande olala na kati ya baba na kati école mais famille baza en face na olala likolo ya baba et na yebi passer libanda na lala libanda na yebi nzala ya butu ya moyi maman Sifa tokuta maman Sifa ngana bon ngana yi nando tourner azo réaliser film na ngai libre parcours c'est pendant que na tourner il y a na terrasse ngambo ngana zaki na ngambo nazo tourner au moins tango dikapre abanda ko la kanga libala na Braza soki na lingake na Brazzaville vraiment kiazala ngana nyokola ye pona nini ngana nyokola ye parce que nazala kaka na ye mon côté nazala pena mutu mususu pembeni o azalaki ko vivre nanga na ngale kolambe tu papa zo mona ndenge na zo lingana na zo ninga do ba kundisa ngosikoyo na oningana na ndenga pongi pe na oningana pe bo moto boye papa zo mona OK sikuta ngabe Jésus na moni penza banyoka batunyo stokendaki na bango na prière basu bango pa banyoka après tango to la muki tongo directement batunyo stokenda bango babela bato nyonso babela bamususu bazongisa bango bamai bamususu tilelo bakima et Dieu attaque ezaki ya makasi mususu ka libumwe bando lekeka dans les vides boy pe mamukuse abato bakanisa linga kufa arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez déjà en ce net moment. Vous nous suivez un peu partout, à travers les pays, à travers le monde. Aimables, fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, vous qui aimez cette tranche d'animation, quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester connectés en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Mais aujourd'hui, dans cette émission, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Je suis bien sûr accompagné de mon confrère Yves Ipan. Avec lui, nous allons quand même essayer. Il y a qu'à formuler un questionnaire par rapport à l'invité au Toyambi Bango aujourd'hui dans ces plateaux. Oyo Boromon a déjà diffusé Rosala na Africa Elengi TV en même temps et au Lekapé. On a super promo 243. Il y a patron Yves Ipan. Donc voilà, sans plus tarder. Comme je vous avais tantôt annoncé déjà que Toyambi Bandero Nabiso, il s'agit bien, il y a couple Maemba, il y a DiCaprio, où Toyambi est dans cette émission, mais Toyambi est payé mon côté, Toyambi est bien sûr accompagné de sa femme, au nom de Maman Sifa, au Torosolo là, la Rose. Très bien, Tobaxeli la Rose. Tozongeli Bango, c'est par rapport, moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Après 2 ans d'existence, il y a Libala na Bango. Batebele Bamba, spéculation et tamboli na internet. Il y a un autre zone ici. Koyamba Bango va éclairer quand même l'opinion. Mais sans plus tarder, na monopoliser. Je suis avec Yves Ipan. Bonjour Yves. Bonjour Marc Lokamba. Bonjour Bandekoya. Super promo 240. Bonjour Nababone Nyosoya Africa Elengi. Bonjour. Na Bandekoni surtout pour l'Arabiso, on est là, toujours Moussala comme d'habitude pour vous informer et comme d'hab, on est là, toujours ça comme Moussala et Bobenga Gibiso trop, pour déclarer qu'il y a encore couple Maemba, ou tout ça na bango, on est dans le plateau, et on toujours ici surtout sur un bango, en fait, bah éclairé public na Oyo, et ça là qui l'autre fois, lors il y a 2e anniversaire, il y a mariage na bango. Merci Mike. Merci encore une fois à Yves Ipan. Nazanga Morotene na lobaki déjà tantôt na début annonce nanga. Nous sommes accompagnés au couple bien sûr du couple Maemba. Donc on a moni déjà Maman Sifa la Rose avec DiCaprio. Autour sur la déjà tant swappé. On appelle ça déjà micro rapidement. Et puis la télévision Rose les loba vérité mais en cas. Les loba vérité zarobiment. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Kobo benginga Mike Lokamba. Couple DiCaprio, couple Maemba, et là on est les cas. En tout cas, na linga ito partager ensemble na bango moko, ba biso na mambo to les cas qui parce que biso to yebi au moins message à maman ezalaki nango normal, message à papa ezalaki normal. Bonjour Maman Sifa la Rose. Ah bonjour papa. Boni binope. Ouais, tout ça malamu. Na habité na banda pe kuna papa DiCaprio Yves Osunanga. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Nababonene sur la super promo de 240. Et puis, na Africa Elengi. Vraiment, bafan sur batutu balinga biso. Surtout na les 2 monuments ngabenga baba monument. Vraiment, les 2 monuments, il y a presque congolais. Il y a YouTube batpasi internet. En tout cas, na sepeli, bambino na sepeli vraiment. Et puis, Mengi. Bon, tout c'est peli. Le gars, tout zarato, hein. On a beau ça, tout zarato. Donc, tout c'est peli. Ils ont famille Mayemba, parce que, donc, famille Mayemba, tout c'est peli. Et puis, tout ça, en tout cas, merci. Et puis, santé Zakimi. Voilà, merci, c'est bien, Maître Lokamba. Voilà, on a banda directement à maman. Maman Sifa la Rose. Bonne santé, bonne famille, bonne papa. Bébé, bébé na biso ya sika. Ba bébé. Bon, bébé ou abotami, to ba bébé wana d'ailleurs ba yaya. Toza vraiment biso nyonso bien. En tout cas couple ça vraiment très bien. Famille ça bien, bana nyonso baza très bien. Vas-y. Toza très bien. Bana baza très bien. Voilà.
Moi, Naza, très bien. Mon bal, Libala, Aza, très bien. Et sa maman Sifa, papa. Ouais. Ok. Nalobi Boué, tout ça très bien. Tout ça vraiment très bien. Banapé, ça très bien. En tout cas, les bota mobimba, tout ça vraiment na kimia. Voilà. Boni église, ils ont marché comment? Ecclesia. Entre maman, Non, ouais. Entre maman, ils ont marché très bien. Ils ont marché très bien. Orphelinat, ils ont marché peu bien. Très Avant bien. il y a une activité au Salamaki récemment, ils ont marché très bien. Très bien. Voilà. Alors, naïbi que le lot solo là, moi ma précision, ils ont vraiment ébélé. Donc c'est la papa DiCaprio micro. Papa DiCaprio. Boni Etonga église. Oui, église ya Nzambe. Ezoleka bien na pamboli ba bandeme nyonso ba famille nyonso ya Mayemba ba famille nyonso ya DiCaprio TV et bana na ngai nyonso ba oyo tozana bango oyo tomataka na bango bangomba oyo tosalaka bango mosala ya Nzambe oyo tozalaka na bango. En tout cas, par la grâce de Dieu, c'est lui le visionnaire, il y a quoi à kate, assis la kate, à nous na kate, à tikala les mêmes. En tout cas, mosala Nzambe ezoleka tellement bien. Nalingo rappeler biso fondation na yo, kombo na yango. Na bato pela msusu ba éviter. Le nom c'est comment? Oui, fondation Nabiso, ils fondation Famille Mayemba. Oui, vous allez bien, c'est très important pour expliquer bateau. Ok. Pour comprendre c'est quoi la famille, c'est quoi la fondation. Ok. Biso fondation Nabiso, ils allaient révéler Nayemo Konzambe, sauf que ngai liboso na banda salango anniversaire neso ya Prince Mayemba na kenda na ngana ofelena na kenda kopesa do o ezalaki nzela o Nzambe abanda koluka déjà komema ko tchaguana ya etikala ezala lokola mission ezala lokola musala oyo atini biso na kosala na sena moy na kosala yango et certain temps moment moko après kalibala ba prière et Nzamba ko balobi naza sikoyo ya famille na yo. Très bien. Donc banda lelo Shanghai Fondation et puis oche famille na yo et puis o etika le oche sima. Ok. Ça veut dire ya omone tocha FL Liboso tocha fondation to fondation na biso ezali ça veut dire yelo ba Nzambe. Nzambe. Donc c'est lui-même Dieu. Ok. O azali e bandele on a le baka biso vie famille Mayemba ezali Genèse chapitre 1er na verset 2 la Bible dit la terre est informe et vide, il n'y avait rien sur la surface, mais l'Éternel lui-même dit, la lumière, et le soleil, et la terre, poisson, tout. Donc, ça m'a bandé qu'on commandait le loco. Donc, ça veut dire que c'est lui-même Dieu, pour la fondation. Donc, il y a un F1 pour représenter fondation, des jours représenter Nzambe. Très bien. Donc, ça veut dire Nzambe, il y a famille Mayemba. Ok. Donc Nzambe ya kati libota moko na kombo Mayemba. Ok. Donc efa liboso ezali Nzambe. Aloba na biso ke na ko banda ko salela na libota na yo. Ok. Mais ya liboso changana no liboso après famille na yo. Donc moto nyonso akondema kondemera famille na yo akutana na Nzambe na obikisa ye. Dans le Bible on a musala zo sala do chenga liboso après che famille na yo et puis che kombo na yo na suka. Très bien. Voilà, c'était Yangwana, Fondation Famille Mayemba. Fondation Famille Mayemba. Très bien. Tozo nganayo to na pesa micro pa maman. Maman Sifa la Rose. Oko bakisa nini na o papa lobby pour la Fondation Famille Mayemba. Bon, elo nako bakisa na kati ya fondation ezake Nzambe soki azana yote okosala eloko moko te. Ok. Bato basala kalikambo sans Nzambe ba réussir kati. Ok. Na ba moment toleki na batanyo sotoleki il fallait Nzambe azala liboso po. Très bien. Makambo to kosala est reçu. Donc sans Nzambe eloko moko sala ekosala malamu ezati. Ok. Nzambe ne mutasimba ka mitema bato. Nzambe nde mutu asalaka parce que ndako na yebisa bino ke ndako etongama sans fondation te. Wana na bato mokili. Ok. Ingénieur nyonso architecte nyonso soko benge po asala le plan ndako, il faut ayeba kosala fondation ya makasi. Voilà. Akotuna nanu ke olingeza la combien de niveau.
nombre de niveau yo kotonga ata 10 niveau akoluka atia fondation oyo ekosala ke 10 niveau esala nini ekokisama ntango déjà okoya kotia fondation okotia siko fondation na ata otongi ndako otiango 10 babengaka yango nini otie 10 étage ziba 10 ekosala eloko moko te moyen ningana na se fondation yango yesu soki aza na makambo na yo to bi aza na famille na yo to omona famille na yo ekozala lelo ekendaki ezongaki okomona mpe okoti na makambo mingi na bonzoto makasi mpo nzambe aza na yo te yango tobengaka ke toza na fondation oyo aleki bafondation nyonso Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Très bien, avant la paix, micro pas Yves Pan, d'autres collègues en anniversaire et à fondation. Et tu as la makala mengite ou tu as qui est invité. D'abord, merci pour l'invitation au groupe Pesa Bisso, Bisso na Papa Yves. Super promo de 143. Alors, tant fort il y a événement où on a maman si fazo le bani les jours là, ils ont rappelé au niveau. Et puis parce qu'il y a motivation ya nini ya kosala activité wana ezaki ya monene bandeko ebele bazalaki baartiste bazalaki bapasteur bazalaki voilà. J'espère na kati événement wana eza événement moko esala biso ke toyeba nzambe mpe tokota na mozindo ne makasi. Okay. Parce que surtout ngai so nakomi na moma wana natangisaka ma ya misu ya passion na yoka les jours là eza vraiment pasi moko na yoka pasi ya makasi na lela nzela totambola na baaccident ya ndenge na ndenge siko tango tokoma les jours là eza jour oyo toyebisaka mpe nzambe ke ezala na pasi ezala na bisengo me mosala oyo opesi biso eza mpo ke bato balanda exemple na biso olobaki biso tokozala couple moko tokozala meilleur couple olobaki biso tokozala bato mingi oyo babali te ma partie ya témoignage na biso bato bakobala bato basimbi mbongo te ma partie ya témoignage na biso pase biso toleki na bitape nyonso yango nazaka très fier so nakokisi namonaka yango 2 ans te namonaka yango des années parce que nzambe alekisi biso na baépreuve makasi yango so tokomi dati wana eloko ya liboso topesaka nano nzambe merci après totali sikoyo bandeko oyo baza lokola oyo baza na situation bapase lokola biso nde tolobi te lipa oyo mai oyo tozomela oyo tomela mpe na bandeko oyo baza lokola biso bautaki lokola biso donc eza journée moko ezalaka vraiment sacré eza vraiment journée moko sacré mpo na biso eza lokola bonne année na biso wana eza bonne année na biso Noël na biso donc ezalaka vraiment journée moko so naleki yango na bi nzambe merci mpo obakiselinga mbula likolo ya mbula na ndimaki te ekoma boye. Voilà, bandeko batuni mpe tant de questions na bacommentaire balobi maman Sifa a répondre à la question là l'invité du quelle a été votre motivation impression il y a jour il y a l'anniversaire eloko ya liboso eza mission sikoyo nalobaki on a début ezalaki gu moko toanda kosala eloko moko ya kosala mais ntango oyo kokutana na baréalité oyo tolekaki nango na mariage e komotive biso ya koloba bon lokolo eza boye ole tosala yango kaka ya kobombama mais vo tosala yango sikoyo na kotémoigne nzambe donc ça veut dire ya kosala yango na baoyo déjà tosi tomesana kolia na bango tomesana kosunga bango mais totalisa yango na mokili e na témoignage na bango na témoigne na biso po permettre biso e tofortifier bandeko bazotala biso e biso mpe tomotive bandeko bazoleka mpe na basituation mpo bayeba ke te ata naoleka na nzela oyo mais eza déjà na bato baleka mais na nzambe balonga yango voilà donc une expérience wana na baréalité wana yango emotivaka biso ya koluka kosala surtout deuxième édition ezalaki eloko moko en tout cas na préparé yango te topréparé yango te nde topréparaka ya li première édition parce que première édition po toboyaki mpenza kosala yango na campagne po toyaki na place te tosalaki yango kaka na orphelinat eleka kaka na orphelinat mais deuxième premier toprépara yango makasi et puis totika biloko mpe ebele koleka nde tosali deuxième mais sikoyo deuxième eke na mosala ya nzambe donc tosangisi yango na mosala ya nzambe
lokola nzambe apesaki mission alobi cette fois-ci nalingi so ezala na ndako te nalingi ezala na kikuku te mais nalingi ezala sikoyo en plein air libanda bato donc nalingi otémoigner papa pasteur Pichu en tout cas nzambe alola pambola yo il y a un pasteur aussi alobi nanga komeli nga na TikTok alobi papa eloko moko etikali kaka nkolo azoyebisanga alobi nayebi soke yo témoigner ya sala makambo etikali donc mosala nzambe ekomi na ntango ke biso lokola moto nde alobaka moto aza na makasi akosala mpona nzambe na bomoto asala oyo etikali ya molimo nzambe osala na nsima donc voilà tomoni ke ezala mpe journée moko ya tolesaka bana bitike te mais totémoine mpe nzambe epuis tolakisa bato ke biso part na biso eza wapi to biso toza banani biso tovandaka wapi biso mozindo na biso eza nini place na biso eza nini parce que bato bayebi ke we toza bachrétien bato bayebi nde tolobaka bacapacité oyo toza nango lokola nani toyebisango bato te bato bamona te donc ezalaki mpe na moment moko moment wana ya deuxième édition ya faire voir na bato bayeba ke non moto wana malgré aza mosala nzambe mais ana mpe na capacité moko oyo nzambe abengi aza na eloko moko atie en tout cas voilà bapesa batémoignage tokoma mpona so batémoignage ezali en tout cas yango mpenza emotivaki biso ya kosalela nzambe mpe na kolesa bana na biso toaka na bango. Voilà, ça c'est bien. Alors ba retomber bezali et là bandeko ba soutenir bino par rapport à orphelinat. Pour tout le monde bana baza vraiment nombreux. Est-ce que situation où tu rappelles des part et d'autres ou bien bino mokaka na bozuna bino moko nde bozo sunga bana wana. Ngana classer batu. Ngana classer pour comme na point wana. OK. Classer ça veut dire quoi? Biso toza na orphelinat. Mais biso toza na fondation. Fondation na biso eza nini? Eza na ba orphelinat ebele bato peut-être ba maman baza libanda mboka na papa baza libanda mboka na ba yaya na ba leki. OK. Bayebi réalité elekaka na ba orphelinat na Kinshasa te. OK. Bango batindaka kaka biloko. Ayoki kaka te ne fona na sungo orphelinat tel. Atinde loko atindi bato na bokendo tika na orphelinat boye na boye mais ye ayebi réalité oyo ezoleka na orphelinat te. Na kati orphelinat oyo bazana nzambe te okopesa biloko na bio pe obandi okauka donc ozomona pe ozokende liboso te. Biso te maki toza fondation toza wana pona ko vérifier pona ko landela est-ce que orphelinat oyo est-ce que bana oyo nyonso ba uti penza na kati ya souffrance parce que ekoma cop Misoma mo chabana na bango oui. Et comme nango cop na ba orphelinat bingi Kinshasa ekomi donc cop amonye loko akosala talo bibo nazwa ndako ba bandeko nanga na tiango na benda bato to sala ni to fanda to sala cop na biso. Siko soka yebi ke bato bazo ya kotala ye akozwa bana quartier azui bana ya ba voisin belé atondisi bango premier jour bino bokena na orphelinat bokomona kaka bana baze belé na kozala bana baze belé wana mais soko ye okei po bayebi ke yo zate oyeka otai otiki biloko yo kei siko peut-être biloko yo pesa wana bana wana bakolia ngote bana na bakolia bakolata biloko wana te bango bakoza babimisa bakomosala ba boutique bakomosala bakomokabwela bandeko ya bango moko mwana pe mwana boye mwana na ye abota kuna zokoko na ye achaka wana siko biso siko yo biloko abongo biso ndeto boya kango biso so to ye na kati nesika nde na yebisaka ba mama na ngana ba papa ke ngasi karambala moko ngaso epena orphelinat bongo so tokuti bongo na botolaka biloko pe tozungi nango pona nini tokopesa biloko toyena biloko biso toyebi pasi ya mutu babi omoni mutu akatana lokolo mutu po ayeba pasi ya ndenge azoyoka ezaka mutu oyo akatana mpe lokolo pasi ya mutu oyo akoyoka eza na mutu mosusu akola na bonne vie mama na bango mutu ambongo papa na bango mutu ambongo atobetele pasi ya mutu azozanga ayebi yango te mais eza na mutu mosusu anyokwama mpe asala nini asala siko ve na epa nzambe ke so nakoli na kobanda kosunga bato siko yango biso tomitia ke ndenge toza boye tokobanda kokende na baorphelinat orphelinat oyo eza na nzambe ya solo tokoya na nu place wana kaka mpona biloko te liboso okende na orphelinat na biloko te mpasi nzambe azokonduire biso tokende nanu toye kovisite bino ntango tovisite bino tobandi sikoyo kotala état d'âme ya bana oyo ya bato bazo-encadre nanu bana mpo eza na mutu mosusu aza na kindoki aye azo-encadre bana azozwa bamayele na bango eza makambo esalamaka makasi esalamaka
Oui, pour moto aza encadré ba. Oui. Baza bango mo baza na banzela bien te. Mona baza na bakisi. Bazo so ba mayela bana ko zo mara mususu étoile na bango zo salelango. Je vois comme ça un magicien. Bien sûr to koma na place wana. So to komi to bandi kolandela. Awa bu prière nana prière nana sala rabino ba prière. Nani ya moderaka ba prière na bino. Bozala kandenge nini. Siko tango to kotala ba ebisi biso. To kozonga. To yesu ko to sali descente ya fondation. To kokende to kobenga lisusu te. Poto sto yebi déjà sika. So to okay. Parce que nombre ya bano bayambaka biso na nombre tokende okuta tokutuna mituna mais toi moto ayaka premier jour tokutaka bo tokuta bo mais wana mutu oyo azate bakei wapi oyo te bake tokofanda wana tobebisaka ta 4 heures du temps tofandi tozela kaka mwana omona isi papa na bi awati awa eza cop awa eza cop omona peut-être boye na biloko soki ke place wana ofelina na bazana nzambe boye na biloko na bino bokomona kaka ndenge bino bofandi po place nzambe apambolaka bato ezalaka bokomona source ya biloko ezoponama donc biloko bato bazokota eza place mosusu abokaoka ezali sikoyo biso sikoyo papa ko classer en sous bien sous bato ba comprendre musala biso tozosala musala na biso tozosala eza pona ko contrôler na biloko yo zotinda ikoma na destination ya place ya makambo ya oyo pozwa retour ya malamu tokokende kotika biloko teke ka ofelina moko bazonyokwa matoke totiki biloko entre temps yokuna okati mbongo na salaire ya pasi ozola mukana tongo sangisi ba biloko na yo toketika ngo place moko boye sikoyo okomi po eloko wana multiplier okomi banda na pesa ki na ofelina oyo ndeni nazo pambwa mate ndeni nazo bota te njoka eza cop cop o bato basala oloni na mabela mabe yango biso tolingi bongo te biso sikoyo toboyi eloko wana epa na biso soko ye na biloko so boye ke biso tokende kotikelo biloko toza na moyen nini biso to même yo moko okoya tokenda o inde mais avant tokende il faut que tokota retraite parce que ezana ba milimo to yambaka na ba ofelina ya kosakana te tokoto sambela quelque part awa na musika tokei tozuka nde bato balanda biso tosaka prière ya chaque 12 heures ayi biso sa lobi ke mbongo na nga bana bitike yango osombela bana bitike basaki ya loso tokei tozubi mama alobi problème na nga naza nango na problème bosambela pona boye bosambela pona boye bosambela pona boye bon toye tozwi fonda ngomba kuta tokendaka te ngomba mokolo tosalaka epa ya mama na nga wana tokomi kuna nzambe repasse na kati ya fondation toza na bato bamona on prie tomoni nzambe apesi ndenge directif ndeni tokosala ntango tobandi prier nzambe ayekolakisa quelque chose moko wana nzete moko balona place wana tututu tobandi kosambela mpona tobima banda mbula ebetaka ya makasi kozonga na nga na zongi tozongi na butu nga lekola mbeto papa azomona ndenge nazoningana nazoninga do baabundisanga sikoyo naoningana na ndenge apongi mpe naoningana mpe moto boye papa azomona sikutanga mpe jésus namoni mpenza banyoka bato nyonso tokendaki na bango na prière basui bango epa banyoka bato sikoyo papa azalaki na prière biso tosalaki te akendaki kosambela mpasi mosusu sikoyo nyoka mama na bango alobi pourkui bopanzi bana na nga pourkui bopanzi bana na nga ntango deja sikoyo azolanda nga mati mpe nati na escalier tie epa na nga na ndako akoti ti na chambre sikoyo soki alinga tianga minu na ye nzoto na nga ezobima moselulu donc aswakanga te siko nga na koma owelela mpo na sauve bato tokendaki na bango nyonso baswaki bango na bandi koexplike papa tosambeli apres ntango tolamuki ntongo directement bato nyonso tokenda na bango babela bato nyonso babela bamosusu bazongisa bango bamai bamosusu ti lelo bakima atake ezaki ya makasi mosusu ka libumu ebandi olekeka dans le vide boye mpe mamokuse bato bakanisa alinga kufa abi na comprendre te mami na comprendre te eloko moko esalemi elinga na nga bi bon eza sikoyo komba oto moyi bakomba tokutana nango maintenant sikoyo ntango yo peut-être okenda kotika eloko yo oza préparé na prière te ntango yo ozotika eloko wana eza na bana mosusu baza kuna baza peut-être balobi il faut banyokwama eza na bana mosusu bakimaka na ofelina il faut toyeba mayele na bango bakimi na bandaku ou bien baparents na bango bakufi famille ya bapapa na bango eza wapi
biloko nyonso wana ekontaka na kati ofelina mais eza na moto mosusu azwi bana na mayebi meme bisika auteli te sikoyo ntango yayebi place ya auteli te bino sikoyo bozoya bozosunga ye o aza etike namoni kaka aza fazer non fazer nyonso azalaka epa na bango fazer nyonso baboteli na mama na papa aza mpe na bandeko na ye mpe mais il faut koyeba identité ya mwana oyo nyonso aza na kati ya ofelina mpo mwana mosusu aza na ofelina wana mama neti mwana moko toyambaka toketala mwana wana azaki na problème ya makasi ya santé mais ndoka mpe na ofelina mpe bazonyokola ye bazobete mpe encadreur oyo azobatela bana azonya te na balibumu ekomi na kake basala opération siko ntango déjà tozwi mwana wana toye na ye otali mwana azoloba français lokola mai babote epa mama na ye kaka ye moko papa ne na mama ne bazalaka na mbongo azotanga na lycée sibitima papa na akufi bandeko mama balobi lokola mama no azaka lolendo matango mama papa mobali akufi mama atikali tango mama pe atikali na basusi mobali bandeko mobali bazo maltraité ye pa ye kokufi tango akufi bandeko mobali jusqu'au mwana bazongisi na famille ya mama mama siko balobi te ba famille mama balobi ke mama na bino tango azaka na mbongo azaka lolendo babanda koyokana te bazwi mwana basali nini babengani mwana tango siko babengani mwana aye ko se trouver aza wapi fazer na kati ya wenzi siko tango mwana na za fazer wana na kati ya wenzi ye aza ndenge moko na muto oyo aza bana mwana aza na kana ye na kati ofelina il faut ko so ana bana boyeba yo yaki na ofelina ndeni musala biso to sala ka yangwana siko soki to sali musala to moni ke en tout cas vraiment vraiment mwana aza na difficulté kotango oza na posa basalela yo nini ote naza na posa batangisa ngai nde tokozwa siko message to transférer ngo na kati ya fondation pour fondation eza papa te eza kanga te famille mayemba ce n'est pas kaka biso famille mayemba te famille mayemba eza mutu nyonso aza na douleur ya organisation oui la communication ya nyonso voilà na même moto soka lobi lelo ka soutenir biso to côté na famille mayemba soki moto alobi ke ngana za posa comme partenaire na bino yeba comme famille mayemba donc na kati ya famille mayemba eza bongo eza bato ya mawa bato yo bapangusaka bato mai ya miso parce que nzamba tiaka moto pembeni ya moto po asunga peka moto. Voilà, merci passer micro pa papa nangana no bana communauté nyonso communauté congolaise et ceux qui tous ensemble nous saluons le rôle la fondation Mayemba le rôle la bande de ba sala tous là ba veuve l'orphelin ils aura bien encore donc c'est lui qui donne avec joie ils aura peine sengo so pesi l'orphelin wana na sengo et ça peut toujours raison aka. Alors to continue dossier na biso na vif sujet na biso DiCaprio. Ah non mais maman bon vas-y. Oui, en tout cas point de vue na yo et maman Sifa a condolé et l'essentiel est le malamu oyo biso famille Mayemba voilà tolingaka moto azo pambola et ça la mêler le quoi Bible ndenge lobi voilà la main qui donne c'est la main qui reçoit donc cependant que moto tanga azo pesa loko na ye et puis moto ne so tanga pesa que genre quoi azo kona donc na moto na yebi ke nde nazo kona nguba nga oyo faut lobe botiranga nini nguba mais ko soki moto akoni nguba eke lobi akuti mabanga akuti na banzube nde ozomona lelo bato bazosunga mais asungi na désert asungi na banzube et biso nde na lobaki yaki musalo déjà tokenda kotika siko na kokenda kotika wana nde toye découvrir que les gens na ba ofelina ou eza ofelina kombo mais eza na oka famille basangani mwana mama leki bakoko ne moko tututu ou eza ki ba osala loko kodia voilà nde to serisa to bisa nzambe te ona nini bato baluka mapamboli ba osala na volonté malamu mais bazo que ko bulona place sengele balona te voilà donc fondation zwaki ni kanishiribite biso to kozala lokola ba indexé to za lokola ba médiateur ya bato bana posa kosala bolam et biso to orienté bango pe na bolam donc sali bolam pe na bolam monango pour joie de tomber ya bolam nde maman toroba en tout cas il y a plusieurs combats au tournement au toujours ya batak ya musalaka oyo kabosa les gens en place mo to kendaki dès que to komi boy to kuti mwana moko aza na misu soki 4 et puis ils ont internet sur votre live ça qui live ça écoute reconnaître la live to banda au mona ki misu 4 ndenge nini papa mai ya muta molimo biso bata molimo bo au mona ki ngo ndenge na quel point comme na niveau ya ko mona ke misu 4 voilà et loko ya moni to sala ki deuxième édition to lingai to te ya sangwala ko bato ba yo kalilo banzambo eza
moto aza na molimo asimbami na molimo comprendre que te moto wana aza ya Yesu ya solo pas na molimo ya Yesu. C'est pour cela que ça là qui donc nzamba bengi biso eza mission. Donc ça mission nzamba tine biso to ça. Donc musala nzambe o yemo ko aza médiateur nango donc de te expliquer fondation. Donc ça veut dire la première des choses c'est lui-même Dieu o aza au centre ya makambo nyonso. O aza tinda biso to sala musala. Donc voilà tant toye to kutena mwana wana ya moke to bandi délivrance. Sur place wana to bana délivrance. Il peut aller live pour biso to yaga na mu zatine biloko ne to chaka vidéo direct on a biloko nende to cha nde to tika na biloko nde to solo na ba. Donc voilà to salango izaki à live to salango délivrance et puis to tuni maman makambo biso to moni maman lobi que muta bundisa ko felina oui eza penda ye to benga ko to pasteur ya menene to meme ko to ba pasteur ba menene batanga ta to bino bozo sambela azuzo miso zo balusa siko bino bokangi miso tango siko bino bo mona eboye azu miso saniti akangi donc muta molimo kapa mona makamwa c'est pour cela ya muto ebisaka na ba mama na bandeko so to robaka ya kokota na famille mayemba pourquoi parce que famille mayemba nzambe ndabisi biso naza ya bino fa poto sungaka biso nyos tango to sunga lokola nzamba famille mayemba omona ke tango yo pese lokono donc nzambe wana famille mayemba osani abundelo par rapport loko pese pour maboko ekende kokoma il faut ça maboko oyo ezamara mais choque maboko ezamara muti papa to uti ndekomoka ka wana luza yaki mama na ngamoko mama ebe ayena biloko papa te to kende kotika et puis to kei kotika na mama to accompagner to ke to tiki biloko loko les alaki istaki ke il faut yemo kwaza to ke na bana ne ba ke ba tiki biloko mais maman alaki bango nena za boye na kosombela bino biloko ba pesi ba pole bina bango mama kenda mais dépend kenda maboko ka asimba wesimba asala wesimba azomsa wesimba azomsa mabe akota era eko benga nena ebisenga mama na ebisaka bino mere fois na te yango mere fois ko pesa za mabete mais faut y ba place ni no que no pesa et puis tango que no pesa faut ça nanga nzambe moto nzamba bengi lokola mission lokola missionnaire o yebi makapo parce que tango bozana moto yo nzamba petoli nzamba pesa manda ça le lokwana tango bokende yaza na pouvoir likolo wana ta pesa lokwana pouvoir hier au sambela ebi kemne lokondo to pesa bato to pia maboko ya mabe au semne to sala to zongs maman na tango to kieto komi wana azwa mbongo abimisa mbongo na poche ça apesa ngona maboko na biso ya zimba na moko apesi so biso batamoli moto regeta bia bon lokole za posa netika ça mais on rakwa ko pesa te il faut pesa na maboko na nzambe na nzambe na autorité na ngata ngona pesa mwana na pouvoir yo sale lokote voilà donc comme maman sacré maman na tanga pesi a donc nyose ay ko benga ngabi papa en tout cas makambo te ka biso za soro depuis nane na bimisa mbona na pesa na zonga ko kawo ngana bise c'est ça les pommes to na ngolelo zango voilà donc voilà eloko oyo yango moni loko to sala fondation mayemba ezana bato mususu ba insistaka ke ofelnana na mona kibino bo pesa biso numéro ya téléphone ya moto yo azana kati ya moto zo diriger ofelna donc mona zoloba avec autorité net comme si que soki apesa eloko na ye biso tokokomisa ngo na destination biso bi papa pona kopesa numéro eza nango mabeti mais problème na biso eza ke yo oza na posa osunga bango na cadre nini pe ba ofelina ezebele ote so bini boleki na ofelina il faut boza numéro ya mutu bosa nini bopesa non basaka musala bongo te biso toza wana nzamba alokota biso tokomi boye il faut biso ntango ozoya neloko atolingo sombela bango lupango tokomela yo mbongo lupango te fandisa tokofandisa bango tokokota prière nzambe tolinga tosomba lupango mpona ofelina tene est-ce que o permettre yango yo koti na mbongo lupango mais nzambe aboyi basomba lupango peut-être amoni ke lupango wana bana na bako bénéficier te mais mukolo felina na muto ko bénéficier na bakoko ne na bana na ye peut-être alobi ke to sala eloko tel mais yango tozosenga kaka ke soki oza na posa ya kosuya oza na posa numéro ya téléphone na ba ofelina ezokende yaka to solo to yeba ke ozosunga bango par rapport ya nini ata oza na posa opesa bango conteneur mobimba biloko
okopesa no bango mais toza na posa kaka mpona nzela na biso yango bino nde bomoni bango il faut biso mpe toyeba ke opesi eloko par rapport ya ke na bapuyere na biso ndenge tozosala soki opambwami mpe oloba ke en tout cas napesa na ngai na baofelina mais banda nakutana na famille mayemba kaka geste napesaki en tout cas tala retour na ngai oyo naza nango yango. Ok, en tout cas ça c'est bien. Tokotana sujet na biso penza vraiment tindaki biso mpona l'amatation, donc c'est l'amata qui m'a belé, to me kosola pena Platini Mayemba, otomena bongo DiCaprio. Truc on va lelo DiCaprio azara fier, il y aozala comme Marie, il y a maman Sifa la Rose Mayemba. Et pour tout ça et pourquoi? Voilà naza honoré parce que fier ezelo gomuke. Zaka honoré, il y a Kozala époux, il y a Sifa la Rose Mama Bio, Sifa Mayemba Mama Bio, il y a Kozala Mobali Naye, parce que surtout il y a Nzamba orientaka, Batu Naye, Bibelobi, c'est pendant que Basanto, ceux qui balinga bakendo sakana na place wana, Nzamba tindaka précipitaka nano, ba manger ba vandi. Babongisi po bato na tango boya basengelo ko nzamba pia bango to ça veut dire ezaki po na ngana lobaka nzambe mota place abongisa nzela asala ki apesa ngai mama Sifa Mayemba po na mission oyo nzamba zaki na posa to salango et voilà naza su honoré ya komona ke ole nazonga kasima mais nazo poussa na nazo kende na musala nzambe na musala bomoto na vie na foyer na nyonso ozomona ke vie chaque jour chaque mois chaque année et le quoi si que zo changer vie zo changer makambo zo ke ozomona ke avancement zo en tout cas nazala kapenda honoré na Maman Sifa a relaté ki biso nyonso presque ce jour là na précédé na question moko nazomona ba retomber ezozala au regard ya maman na ba commentaire internet tout le monde va apprécier maman Sifa éloge na kombo ba éloge ezo ya makasi na kombo ya maman Sifa, une femme battante, une femme très intelligente pardon, une femme forte, une femme de prière. Est-ce que le lot zal rappel fier il y a ba qualité à maman? Oui, maman Sifa za na ba qualité na ba quantité. Et puis na bakisela ye na ona siko na pesa ye eleki nyonso azalaki nango parce que azalaki azana ba qualité wana mais bande kozanga mafuta moko po mafuta wana esalaki elamusa lisusu biloko mosusu ezalaki bonzambe mafuta naki bonzambe parce que aza moto ayebi osambela asasambelaka déjà mais eloko ezalaki oni nde nalobaka na bato kosambela ezalaka bien mais kotosa nzambe eleki nyonso parce que eza na bato ebele bazosambela mais kotosa nzambe nde baotosa te sikoyo moto mosusu aza wana aosambela nde lokola aotosa nzambe te mokolo akutana moto atosaka nzambe alakisi ndeni batosaka nzambe so abandi otosa nzambe alakomi bomo donc voilà eloko ezalaki mpo mama Sifa yango wana na bacapacité na ye aye kokutana moto sikoyo atosaka nzambe donc malgré nyonso tanga ya vanda tala biti mais moto oyo bato bazoloba na oyo nakuti pana eza yango te nde mokomisi oyo nayebisa nga bino ebo na opesi oyo na nango na mpe oyo ekoma yo abeloko ne nga bifukango napesi oyo nga naka nango nabomi miso na nga napesi oyo miso nango parce que yo oza nzungu oyo il faut miso ya molimo evanda voilà et tosali prier nde napesa ye en tout cas mama Sifa aza donc azali oyo bato bazoloba eza moke mais oyo nga nayebi aza plus ke koleka wana voilà et puis akozala isu plus ke koleka wana mpo nde aza boye azali na babiye aza na baavion aza na bamboka aza na bapays oyo nzambe na nga azoyebisanga ke mosala azokende kosala ana balisakoli ya bato et puis nde toaboye tona balisakoli ya bato
internet na lobango pe apo aloko etalamaka mpona pesa 2 messages na bato mibale soki mosusu aza na internet so boyokanaka te me bolimbisanga na otanga kombo na ye ata na otanga kombo ne te me na opesa mwa nini bato bakomprendre ki yeye parce que tona message nzambe alobi aneleka te abenga biso pardon na kata ote l'homme dédié abanga kotanga komba bato te mais oui na otanga tout ce qui est ça la révélation ouais voilà donc déjà au fait au salon mascara na komba to le bon ouais non nzambe pas le baito otanga en tout cas na non il y a c'est un peu peut-être pour masquer non ils ont ma comme surtout bengango na terme molimo nzamba na makamso baloba tantôt d'une autre tantôt d'une manière donc ça veut dire ça la manière mo balobi na yo pona mutu donc ko l'accent on a battu pourquoi parce que mon mutu surtout ça star je crois que déjà bataille comme on est batu ba comme lobela nga na kenete mutu wana po biso za kaka ça la bongo po aluka succès parce que biso ko les a ainsi dire tenez pour nzamba lobi ya nesi la te maintenant on peut ça mo ba précision batu ba comprendre oh baza ba ba geza mutu les amutente voilà donc c'est un peu ça voilà merci tout qui na témoignage tout qui est juste pour 5 minutes et dans témoignage et pas wapi maman bunga qui ce jour là na témoignage na ye ya bolingani na bino ya bokutani na bino yo zongi ici mais quelque part ozaki un peu louche oui touchaki biso na histoire ya maman tanga beti abidi caprio azalaka pe fazer moi mokile kola ye olanga na corbillard ti ya feti ngoma ay pour le kotayo de akomisa yo lelo artiste 32 ans de carrière autour musuba de musuba oh 32 ans de caprio abanda musala ngoka pas comme la 32 ans donc on veut dire aleki na ba maman top na carrière maman top 31 là DiCaprio 32 ans ben allez-y comprendre de comment calcul ou on est bétami en fait mais ma biso na histoire comment bandaki musala oyo et puis bozom sa biso na bolingani na bino et puis voilà et bon ma difficulté boleki na juste pour 5 minutes et pas bi wapi papa Robunga maman yo zom c'est tout le nom oui DiCaprio azali na le bango mère fois tango DiCaprio sala banzonzi ezana batum super no babota mete tango DiCaprio sanzonzi batu fa beta kalki DiCaprio bandi nzonzi na era ba cassette donc na bandi nzonzi na era ba cassette na longue na cassette ti to bandi CD to longue na CD le lot on internet déjà tango mutabando beta déjà bandi on comprendre que déjà mutu wana za déjà na carrière ya ebele donc DiCaprio bandi musala kala et tango to na monde ya kozala pro de turobaka ba pro et DiCaprio zala ki soki nandime na koloba bato bayiba o batala banzonziki bayibe bao batala bakudi ya soso kudi ya maki bao batala batala ba poto isa vite bao batala ba affaire mpunda bao batala ba comprendre que déjà ba théâtre ba cachette oyo zalaki na ba jeune te o bazalelo bazalaki te à l'époque o bazate donc voilà carrière déjà isa ebele voilà carrière déjà ebele et DiCaprio ko dans le monde ya professionnalisme à travers ya papa Fioti Ngoma et DiCaprio aussi na famille lokola famille sur famille africaine papa Koufi maman Koufi DiCaprio zagi na moto pendati ya ko sécuriser sauf que moi ba maman leke bazalaki monsieur so atangisi yo bon comme erobane makambo théâtre bi na otekelanga na théâtre ezani so lingi théâtre classe no tangso soute DiCaprio linga ina ye théâtre bakati classe mais na nzela nyoso wana DiCaprio azalaki famille baza awa mais lokola na biso na Congo déjà soki mwana mama leki ba benga mwana na bango so mama leki aza vivant cependant kaza na vie nde baloba mwana ndeko nanga so akufi et le mwana ndeko mais nièce na biso neve na biso wana kuna neve na biso na kuna nièce na biso et comme on a nièce na ba neve donc mon français bango bali yango mais so nga c'est pour la vie na lingala. Donc voilà, comme quand on a une nièce, elle neve na biso. Donc ça veut dire tant on va aller nièce na neve, il y a que moi déjà ne carry en musique. Donc ça mutu moko boye. Voilà, et DiCaprio bazo ke mutu moko boye. DiCaprio Corbière zaika li bosso, il y a le pont il y a famille. Donc DiCaprio on a la Corbière le pont en face na biso, Laetitia Ente, Christian Ente, Belgique, bazo na Belgique ba histoire et na bandeki même ko kenenzonzi na elamba mutando yibelanga. Les aki Laetitia Ente, ayibelanga bilamba tridon. Pape sangana na ngona nzonzi
et puis bango le pont na bango eza école NT eza na Mombele avenue Bateke première avenue soki ti université de ce côté je crois 4e 5e parcelle école NT eza wana on a bande olala na kati ya baba na kati école mais famille baza en face na olala likolo ya baba et na yebi passer libanda na lala libanda na yebi nzala ya butu ya moyi dikapo eleki na ba vimoko ya histoire nde na lobaka ke faut na histoire pour témoigner nzambe bien dikapo eleki na ba pasi wana après wana na nzela ndeko moko na yo kota ala beti ntono azani pe na kishasa kendaka Filisile Mazonga na nzela beti ntono nde na yo kome papa Fioti Ngoma et na papa Fioti Ngoma tozalaki na bandeko ebele ndeko mosusu akoma mpe journaliste je crois boyebi ndeko nanga akoma mpe osala na tete na salongo Eki Bumba voilà tozala na Eki Bumba bayebi histoire et Eki Bumba balongwa batikanga papa Fioti Ngoma ti lelo yo na nzela major 00 bisadidi likapro ya okoma célèbre likapro ya okoma oyo aza lelo nde toyokutana na Mama Sifa tokutana na ye nasengi libala bon lokola ye mpe azalaki na makambo na ye ke na moment moko ya kosala groupe ntango osali groupe Mama Sifa ayaki kokota comme actrice na yo lokola bino baprésident momonaka misu mibale misatu nde esalaki bolinga na bino mibale na Mama Sifa esala baprésident misu likolo lisu en tout cas archi faux Mama Sifa tokutana Mama Sifa ngana bon ngana yi nanda tourner azo réaliser film na ngai libre parcours cependant que na tourner yaza na terrasse ngambo ngana zaki na ngambo nazo tourner Emame ya fondation Lisalis ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé pe ezali wana vraiment fondation Lisalis Emame ya tobosana te biso nyonso na Château Rouge na Marcadet mpona baassurance na biso nyonso tomonaka fondation Lisalis Emame ya na Château Rouge na Paris assurance to rapatriement mutuelle nyonso oyo bino boyebi ezaka na kati ya assurance tomona Emame ya fondation Lisalis assurance oyo nga natunanga ngayo nakena balobi ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie bana mokili mobimba makambo to lukaka ezaka pa ya fondation Emame ya fondation Lisalis ya Emame ya balobi partout dans le monde dans la moto oyo asira ba santé na biso fondation Lisalis ya Emame ya amemi biso assurance ezala na mutuka appartement immeuble santé partout dans le monde contactez fondation Lisalis assurance pona vie na yo tala ndenge tozobela tala ndenge tozokufa avanga vie na kufa si na s'abonner na fondation Lisalis epa ya Emame ya papa mama tika ndako yaka ko s'abonner pa ya Emame ya fondation Lisalis assurance ya solo Emame ya fondation Lisalis ayona bon lokola lopango ezalaki monene ne permettait nga nasala badendako na lopango moko nayesi bato nyonso nayebi na bango nazalaki balikasa tozalaki na baadam selozolo filme yango en tout cas nabengaka bagene epuis bandeko nango biso tokende poto ya babwanore boye bana bobo je crois so nabosani te donc nasala filme yango na bafatu kayembe nono te ya liboso nani nabosanisa bwanore boye mwa molai boye muscador voilà bamuscador bazalaki Dada International. Le Zaki pendant la série film Mouya Bajen, avec libre parcours, il y a une belle histoire vraiment. Na ese principal na casa et na bengi tant de tourner sur monter. Le corps na pour exploiter le pan mobimba pour permettre les choses à rapide. Bino ko kene terrasse moza na ngambu ke bo na bino na terrasse moza na ngambu na ça. Ouais na kau. Comme ça, ils se tourner. On va vendre na bango, tourner. Le cas va vendre il va baliaka, c'est nous ayons tout lié bon mais ça peut promettre. Pour je le ko meranga na foot kaka après. Et balé va silesi. Et comme est-ce que tout ça la tableau ya libanda ya balabala. Tant que bando ça la tableau ya libanda balabala. On a rien à faire bon laisse voir.
bomela nga na futa kolo terrasse nani a présenter yo après ngai ngabia yo kolo terrasse mo mete servi ba tunanga nga na suka ka to sani sala ba nde ya ibisinga nga après ana linga kutu théâtre mingo ko tsanga pe ngape na joie beaucoup de na joie ngape yo sa théâtre bon ça va pas me jate to tourner nano ma ba ndeni place na lukana ko tsai voilà ici nango. Voilà, vous avez déjà la barrière pensée. En tout cas, même quand tu as des fois, mais maman, c'est pas au moins comment il y a pas pensé. Non, mais tu es sur le malin, vous comprenez. Non, mais tu es sur le. Alors, la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. C'est la vérité. Naza na barrière pensée te na sepela parce que na banda ko jouer pas Tcheko Matondo. Tcheko Matondo yende mutala kisanga ndenge ba jouaka. Vous avez artiste mais na banda abanda ko akotsanga lokola mo boyo mais yanga mingi na ndo sa le pa na ngamoko. Omona eto sa le pa na pas na ye na kaka ete. Nga kaka ki ete. Donc il a dit sur le pomme et la vérité. Nasi sali sur la vérité. Maman tu tire le micro. Oso il ngoko sa biso. Soto pour la kosi. Donc voilà et aussi ici et qu'on peut na pourquoi na PCP mon na na bina après bon ko tsangate. Ngai bse na sana tableau mo na mo ne be barasto ni re uti ba lubumbashi ba ni na parti mo ko na ocha ya mutuma uti lubumbashi e uzala ki boya na comme ça na tine mon charge ngabi luka ndako luka mta kauka luka place au beau tourner to yo tourner lobby to kabona na biso les mêmes jours zaika les mêmes jours kota c'est qu'on a tra OK voilà les mêmes jours ils aillent on dirait et puis on dit dernier jour na biso tourner nga on a singa c'était luka déjà ndako atana so tourner luka ndako place mo moni que to tourner place mo ta mo ka table mo to longola surtout bano tourner yemo pa kia luka ndako ba sanga président jui ndako tourner to kepe na ndako ngo to tourner pe na suma yo tatunga après na jouer bien nga bando ba pesa ngambongo po nga banda ko jouer po pesa ngande mbongo nga bando jouer po ne loté na ndo jouer abana pesa tiba mbongo almela ngambongo siko to si tournage yesko artiste jouer na siko no yesko na to agina to no DJ msana senga mne taba film ye mo asengi ba potai et puis on s'est pas foutu bon gata lulu yesu pour faire transport lulu kana ken kolo mo ngalula mo fo betanga bilo mo kwa mbala suka ale nga na kenanga ele kenango na yo zo voyage moko ya tournage mo ya Braza pour noir na ke tuna kota na sala yo mo 3 mois kuna nde tango ba imo o salama na ko cha ni na imo parce qu'on a installé IMO, on a message, on a IMO. Non, on a na IMO. Yes, quand on a joué téléphone a installé IMO. Et il a installé IMO, il y a un message, il y a un numéro, voilà. Ce qu'on a est zongelier, il a talé sur la monnaie, il y a un benga. Oh, na benga quoi? Acha micro tena c'était maman. Toke male me. Na benga ke pona bongo tena moni na bi président kala. Ya ko bomelanga kaka mbongo. To banaka bongo. Oh bome. Ngabi ngazi ko ngabi atukana no ibete. Moshi mala singa no yebote. Oh peso zo ibanga ngabi no yebote. Ngai fima ndo rappelle nga fimo boye parce que tu tourna ka boye na singa tourna nga yo bien on a télé vous avez moi si to boye bali ya kolula na singa vous avez moi si to boye bongi na libale na sexy bongo ta bina principal do tika ngalinga ba ta tete mtu passe ngabi te me ko tala yo na bindu za boza mo sa libala yo fo va na libala ka ngai fo na yo bala yo na bale tu mo nga president ngala nga mo jete ngala be mo na ngai ngala ji te muso mo sito fo ba esa ngala lu ko mo so ba te para tu bando suru la wana titi sababu ngala sa suru mo be to be ngana tana poko abi sabu ele kenango na poko ali super to be ngani apo jete ngabi na ndako ko to jana la action te pana ngai ala si pa ala singa be ba sai pana ye na bande ko no so no bana bango
balakise nga bandeko nga be asava kitoko nga ongo nini yo mwasi boko yo mwana mwasi okobana ndako yo mote eza mabeti yo ni oza bobongi na libala tuka nga fana balokaka yabi na ngai pre nga linga nga batatete nga na bisie muto azoloba no abala yo aza mutatete nga na mosala nzambe abi tiko zokosa nga bisie mama oloba no eza ona oloba no lokwa mosala nzambe yo oloba batatete me muto oloba naza mutatete na mosala nzambe ndino yebisa bon tant na lobi ne bongo ekwa lokola mutu ajango sérieux abina ya solo nanga bien to bandi solo la 2 3 jours na kuna ebise na bina okende sina soma déjà billet na kende nde Lubumbashi na okende Lubumbashi lokwa na okende Lubumbashi lokwa dimanche ezaka lundi ya lobité avant kende Lubumbashi il faut to solo la to mona na to solo penana to solo la po yo jamais okokende bongo te sikoyo alingaki aconvaincre nga kaka ke avant nga nakende déjà na baide na ye mpo azalaki déjà na baide mabe bon merci nandimi na baide mabe wana lokondimi na voilà na convaincre nga cheno okoki kokende te il faut osala effort tona sikoyo nakende sikoyo nalongo sikoyo na mosala nzambe bayebi amelanga mbo ashina ngai abetaka matolo bazalaka na makilana abisenga bina ye taneza boye tala okokena nini ozwa avion te yo katya nono braza otindela monga bite awa naye pa polite politele wapanga lari ozala ebele yo ozwa na mbongo nosani yo katya nono yaka koto mona ozongiselo badepense nyonso ozongisa azwi mpe pa akatisi aye mpe tokutana azwi mpe na katisi te yo olenga nano mbota na komi na biti mpo na kata olenga sumbongo lobi o te kutu ndenge eza boye naza na point noir ifale nakita Brazzaville mpo tokutana na yo yo tindelanga na $50 mo wana ngabi osiko na otindela bi yo zelaka na opeso komo kosala ngo nde nakoti na agence moko ngabi bonka siko kamba moko bandi osengasengela nga mbongo boye na oya na ngai suta bi na kozongiselo na ozwa mbongo ebele nde naye kotindela $50 alia ngai ati de suka adwazelo wa likolo ale aye akatisi ngapela ti pono na sengi polite to yenga tena kutana ba deja na présenter bango nakutana mama bana okutana na braza to soane la pita la kana umeli zong en tout cas to yeto kutani onire netro baka préparation za ko za mama nzambe eta to kutana en tout cas yepe lokola za muta batu or kuna za do aki naba général na muta ba to ke kuna ye pa como présenter nga no oyo papa bana yeyo en tout cas ba pamoninga présenter nga papa ba nanga dinga pa sta ya solo za ne mo sta donc atikela nga famille to solo ya binanga bonga na kinga se kende ne ko umela ye ba ko tiki bana nga na ozelo de to zonga poto sani to sala mango pinga c'est quoi eleki après azongi na ye ntango ake na ye Lubumbashi ake na ye nga siko na ye ozonga nakomoya na ndako komifi kotala ndako na bana bazalaki kuna okende kotika biloko tututunakomi ekomi après soki 6 mois après 6 mois soki 8 mois okomba omelaki makasi telefone elekaka susu te nini elekaka te voilà en tout cas te yango nde place wana nayebisaki yo boye ngai abai naza nano prête ya libala te nayebisa wana soki tokovivre no na ndenge ya kisheri soki olingi kisheri tokovivre me na libala esimba te mpo na nano pose te nayebisaka ye bongo ngai kochange koka te kokima kutu te na ntango ka tovivre ne na Braza nalongolaki na mutu na nga bon pas oui na wana pour moment wana na koloba te pour na mbongo te atindela nga na Lubumbashi atindanga $200 atinaka beninga pe atindanga $200 na zwi yango siko akomi siko ba masola milai siko nga na batan wana na banda ko viser pa mobali kaka mbongo pour nga mona ndo futa ndako nga moko na makambo ebele nga moko mama nga moko papa nga siko na omona so nga za na mutu fo mutu wana sala mingi pona nga siko ba promesse wana ya ye wana bando kota ngote na ndo linga ngote donc
si yaki to après 6 mois wana téléphone de cachuté eleki nango bon après 4 ans après 4 ans moko mosusu naolekaka na nzela kapela pena tala motu moko azote non ezali kutu bongo tezalaki moko mosusu na vande matanga moko ya confrère moko ya ndeko moko mutiopi akufelaki ndeko ne moko ya famille tovandi na biso na shaba namonaka betatili mo likola moto azoleka amenelenga be yaka kita apanaisinainga biso kita na moto nakiti na benga mwana mwasi oyo uzandoki te tunini okenda wapi ngabise vanda otena oke kope mo esho okenda wapi otekenda libumbashi nasalaki soki nini nazonga se pianga numéro na koza pressé yopesanga numéro na ye ayopesanga numéro na ye aki ekomo bengi lelo nakoya na ndako aya ndako te numéro elekaka su te après lisusu temps nde nayokutana na esiko place nayokanga ye nde place aoteka na kapele ndenge omoko mosusu nauti na ngai ezali kaka baémission mondo okotisa na chaîne boye nautaki epa ndeko junior mowabo tozonga boye nde toyokutana na ye natala baoteka na kapele mbisinga esinga bisi mama est-ce que oyebake ngai naloba na yo ye na obalo na rappele ngai biso biki mama na biso oke obala après sitikanga mama obalabala bobalanga balanga kasi ngai balanga kasi obala yango boye yaka na ndako ke komona ndako tofana tosala nini presi babete na oye azwi maboke akapeli biso maboke osongi na biso nabengi il foleki 3e fois téléphone eleka biso te eleki après mikolo bloqué ye téléphone eleka biso te nazongi biso mongo mosu naleki boye mongo mosu nga bosava mpona lakisa ye nakomoya siko ovandele wana mona ye nazwi kiti nga mpe navandi wana so auti évangélisation na nga na kiti na lipe na nga na olingosa cope moyota shide moyosa shidebali baye batemi siko so atalinga moya sala tomona osekaka so atali wana siko abeta maboki na ye pembeni nga otanga beta na yaya ngaka na ye ngaka na bible na nga bana déterminé donc navandi wana etali na utu te mamo na ye nayi wana te ngai leo nayeki onzama onda otinanga na motema na sa naye na ovandi wana abaluki azongi ake ngaka tuna bikende na koya na ndako moto mosa azozela okolanga mais il faut déjà ceux qui maillent déjà oui natala te kokima kutu bongo te ye siko azalaki nde nini te make oyo bon nga mpe apense na nga na momana ezalaki te par rapport ya nini mpo ye sikoyo ezalaki namona moto ya maboke sikoyo nalingaka na ye namonaki kaka elongi nde nasekaka kaka mwana yebiso yo oza lokola elongi ya kala oza mpenza baforme lokola elongi ya kala mpenza sikoyo soki naozibane botoseki sikoyo bato nyonso bazalaki place wana wana sikoyo nga aza deja na baengagement na nga sikoyo engagement nazalaki nango ye azoya po tobandela lisusu mosusu zero nga na biso na bike pres ozomona teke esimba te yabi ekosimba nde sikoyo temake azalaki na patience makasi apatienteki vraiment mona azoya yango mona mutu yango nayebisa bato ke yo papa yo yaya papa oza na obala sikoyo te mpo nanu ose prépare te soki ose prépare okomaka lokola DiCaprio afandela mpenza wana sikoyo bato bazotekela ngai bi aza wana oyo aza ngai bi sikoyo ye okei te bopesa liboka akende nazoya en tout cas c'est na patienté nga mo mpe komaki ogene nga otala pe baplace yango ovanda boyeba tutu nga bon na ozela kaka c'est bon opesaka kasi numéro ya bien pesanga numéro ya bien asi numéro ça va numéro nanga mpena oyo so obengi eleka wana mosusu wana na mblia na ngai oyo mpenza nde eyo eleka ngai ça va merci nazongi mokomiso nabengi ye oza bien otindelanga crédit natindele crédit nabengi mosu nga yo batindelaka bakredi mokoni oya na ndako mais naoya kaka yo oza lokaleme nga naoya kaka mokolo oza naoya oyeba te kanda alobaki bongo mokolo mosu mpe na vadila ndako namoni bapele ekoti allo prese bien oza ndako nga nana na ndako prese ezali dimanche siro omonaki nde priere ezali te parce que naza na tournage moko na kote ya badelvo
atia déjà na église nga bana tuna jimuna ni siri sa ko ta delivoti na sala prier so na prier na kende ezonga mota era benga nga na bise bon na ko sepe na sina obimate na nanda abenga ba 9h10 zaki dimanche na kepe tournage na tourner pe na bise ko ba nanda nga bomo mo sa bengo so ka ko ya 22 na bise kan fait to na epi na bana to ina bango na so ko ya 22 mais muto o bengo mutu moko nalingaki mpena na bana mais akomplika vi nanga do so omoni ata na lale bomoni mutu babeti portail bofongola so alobi kaka komona asifa bofongolela saka yolukanga natikele mabe message na kepe nazongi balami na lepi do tanka na otya mutu na mbetuka na lala pa namona bapele président nakuwa na bilonga tikokosanga bimba pena libano na oyanga bisava na bimba natala herbe 22 nasi bonga bina se bino ni ya 22 na bimi pena ke na juillet de peto côté a présenter ko na no futa pere pango manga moko na laxie pango na laxie ndako ndako munene apena ndako mo so de ngapo yo ko 22 yo ko ti mo se tala ndako baluka so munene ko mo se o ba mo se ako tshatalia ko tena grand frère peut-être tout bina sur ko na salon solo li après bon ba ko tsawala la to solo mpeto to solo abina voilà na moni ndako ngana zoke ala sengelo na ningeka ka komo abina nga sava abina ken sava to bimpe na goti kai skota na goti kai lobi na ngona tongo amo mtabenga o za anda ngabe we na nanda o no yana biloko to la ponga déjà lundi zalaka jour lundi sko zalaka jour à prier ponga lundi na sakelo hote même activité tout ça raté lundi zalaka jour ngomba prier parce que ça déjà oyo na bana depuis 2012 ça na sala ngobo ya sacrifice na nzambe ya bina ngana na biloko na boye pe ko bisenga bisa ba yaka tanga ya kuti o la mete to la manga te o chapi na constater lelonga to la ba so na prier et ça vous dire ko yebo to ko na prier faut to na nzambe ponga na bina na ba yes on a bon à prier ça va tout semble tout banda prier natali tali bina ko ba rimma mo so manga be nkolo iba moni awa il faut introduire mutu mo ça ni na bani papa ko sabela ngala so na ba capacité na ba donza mais il faut on faut le donza ba bimisa papa ba prier na sabela ko na papa to et comme na temo to fatigué to sambela makasi bon to la ngala li na salon na tia la na chambre après mo kam tayo la musanga ono papa mamni na moni abi na moni na lali nzamba ola kisanga mbetu no na lali eza na lali likwa loboko siko loboko on na lali nkola bisanga bina ngola likola loboko ya Jacob lo lali likola ya tolo ya Jacob lo muto lali likola na za Jacob lo ça veut dire 12 tribus bola munyo so mokile nzamba na chana maboko muto aba yende muto donde to ramena to abina mama na moni parce que na bisa nzamba confirmer nga nzamba confirmer nga ko nzamba confirmer nga andi miliba et tant on dit malibala na tina opo na ese mambo libala na konta banka ta 10 cm utali pe compilance na yete et maman na talinga te dongalo na otala za yo nzamba ndoro bana mafuta na voilà na ibi sepe nga c'est bon ça va na be ina baro ma condition c'est fait sur vérité fait ba vérité na ngeza nana tatate nana mamate nana mutambongo tena député tena ministre tena nana opéra peut-être na mukini dilo nana ngona aka na tata moko amona na kata oyebi bien mamona na kata mbongo na epe emona na kabuite do tata wana za bokiro no komona Yesu so mono linginga ona nelo ulinga pona mona Yesu osala ke libaleni les autres dépendent de kana yo pour ngana na ngoza ka Yesu à part Yesu na ndoko te kana ndo moninga nde na zabu place wana na ko bakisa muke poto melate libala yango nazo lingana lobak boye omoni tango dikape abanda ko la kanga libala na Braza soki na lingake na Brazzaville vraiment ki azala ngana nyokola ye pona nini ngana nyokola ye parce que nazala kaka na ye moko te nazaka pena mutu mususu pembeni o azalaki ko vivre nanga
Nicole Ndekolo Masolo nganga ata formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan La PCS suppositoire à la patronne Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Voyez des solutions. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awa toza yangoyo mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister no sobeta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet pesa ka site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko mama Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela yango ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution gou Nicole Ndekolo Masolo nganga ata formé mona na ye kasi mama Nicole yaga ma Nicole yaga mais siko tellement que mutuana pour moi biso basi tolukaka mobali ya kimia toluka mobali oyo azana capacité makambo nzambe bon makambo nzambe kozongo kana loyenge bongo te makambo nzambe kozongo soki yo poluki nzambe ndoko kutana pena makambo nzambe kofandisa yo pe yango nde siko tango déjà zo promettre nga wana esala kingai un peu passe siko tango na ke Lubumbashi siko na omona ke na mona ke ye alingi ngali mambo libala siko soki na muto naza na ye ekoluka muto ngo pe akolaka nga pe makasi soki ye amoni mutu wana ekosala bien ti nde na banda kokima na nga na bando kima pasi naza na ya na engagement mais tokutana pe na muto nga na yebi ete yayiba ngai na croisement na akutana nan nga na okota na ba biscuit na banini do na okota na ndako nzoka nde ye pa bima nzoka nde yayebi amona ngai atimbela bia écoute bengi nga na téléphone nga za Lubumbashi nda bengi nga bina yo okomosa théâtre et pas DiCaprio nga le but comment DiCaprio ina ndako na kutie na ndako nao yo o mona nga eloko te il faut tout na ebisao bon tellement que ezaki makambo nzambe te omona ke eloko na eloko eza na tanango boko mata bomati les jours nga nazwaki décision na telema penza place wana les jours nazwa ka décision et non même avant na koma na ndako avant même na koma na ndako nga moko na fandi toza batu ndenge tozalaka boy soki oza mutu raisonnaka te ozosala kaka mabe ozotala sima te oza mutu te mutu nyonso oyo atalaka sima wana mutu wana za mutu malamu parce que tant moi si déjà au fond de okufeli ba parents ozana bande côté donc ozana na bande commun yo moko zo encadrer vie na yo moko mais tant déjà comme na moment moko boye il faut raisonner il faut tala pengo tali pembeni tali koto tali mais loko nazo sala oyo est-ce que
lobi nango ekozala ndenge nini mais mutongo pe napesaki confiance napesaki motema namoni tobebani après 2 mois tozongani après 2 mois tobebani akotindanga na kendozwa sida pamba vomi nazala sikoyo déterminé ntango nalingi nakoma déterminé nakomi na 3 personnes nakomi sikoyo naoluka mutu nini oyo akokotisanga na ndako ya libala oui nakomi sikoyo wana kutu papa DiCaprio azalaki te naza kaka ya azalaki te oui ya azalaki te ya azalaki te oui nazalaki na directeur ya banque nazalaki na pasteur moko ya munene oyo abanda mpe kolanda nga nazalaki mpe na ingénieur moko abanda kolanda ngai sikoyo na bango nyonso bango tu bazalaki bamarie sikoyo bamosusu babombela ngai mais ozomona ofandi na mutu yo moko ozomona kaka mutu oyo azokende amema o neti akosa yo maintenant na par rapport ya wana nde nayo koloba te nayebisi bato tozali na bango nakumba vi na nga bien te sikoyo soki ekomi pokwa oyo ye na mutuka telemisi oyo na mutuka telemisi nga moko nakimeli nzela nsima mpo nga nakoka mpe baproblème te sikoyo nakomosala yango par rapport ya ke bango misatu nayeba mutu nini oyo akofandisa nga kimia mais ntongo nakei na bia naoteka mikolo te nakota nano retraite nzambe ayokaka mpe bato na un an eloko liboso naotika nano masanga ifo natika masanga il faut ndenge naza boso natiki masanga après nde nakoyeba nzambe aolakisanga motu nini akende mpo nga nazanga na baparent te fo nazwa mobali ya malamu mpo lelo ata nabali moye na divorce eza te nde sikoyo aparti ya wana aparti sikoyo ndenge to aparti ya ndenge sikoyo to nabandi kosala baprière nde eloko ye kosalema nini nde naye komona tous les bato misatu wana namoni neti oyo retour namoni kaka ndenge nabimaki le même jour nakangi bango nyonso misatu na lukuta nakepa oyo nakuti na lukuta nazongi pa oyo nakuti na lukuta ngabi nzambe fale na luka yo po nazwa muta malo parce que libala ezali sekite libala eza eloko oyo basalaka nango jeté lokola libala eza eloko basala nango jeté yo kozwa mutu kaka oramase mutu na nzela boye abala yo te yango mona mabala mingi ezokufa par rapport à nini yo mwasi oza bien préparé te mobala aza bien préparé te bokutani mpo bosepelisa bato me nga nalinga nasepelisa nanga bato te nalinga nasepelisa nanu nzambe mpo mobali wako nakobenge papa na mama na ngai waremplace baboti na ngai nde sikoyo ntango na ye sikoyo mosusu wana nde sikoyo ya directeur ya banque abengi nga na espace na lupango na ye place abanda kotonga apesi ngai $200 ayebisi nga alobi na ngai la rose oza vraiment mwasi oyo abongi na nga na bala mais posa na ngai eza olala awa lelo epa na ye siko oteli mutu alobi il faut olala lelo siko nakolala nazoyebisa nga nini abi na ngai faut tosala no impact ya makila komela na makila oui acte ya makila donc nde bamela makila na musapi comme ça wana peut-être papa tout ça tosala alobi na nga mpo ya bongo abike ngai soki ngai asali yo to nga naosomba 2 gilets nakokata na musapi comme ça nga nameli makila na yo yo po meli makila na nga po mutu aboya mutu azala te nga mpe nayebise na bike banda na lingai na bolingo na nga natikala komona mobala propose nga tosala na ye tomelana ne makila te na raisonnant il faut na raisonner ndazimba moko bato tozaki na bango bana baso tozali na bango ezaka anniversaire na ye ayebisi nga lobi na ngai abando yebisa bango na kolongolo na sanzete wana kapela na kozolo ba maison na okomisa okende mbanda ka osomba su biloko ebele na osomba mwa lupango na otonga na otongelo pe lupango mususu abando propose nga siko biloko na misu ya ba jeune fille tozaki na bango siko tango siko ba jeune fille na bakomi sifa osaka na ba étoile na yo mutu kaka mbala moko boye sifa ngabi te ngabi na olala te mba moko abengi o mususu azaki lokola tayi lokola nga abengi libanda mwa musala banda otekela nga tanga abengi libanda lobi convaincre ko alalao mama ye pa yebisa lobi ke sifa lokola lobi te na ye ezalaka mutu mwa changeango ezati ndalo amba moko ye wana bani siko kosala nga mais siko secret sona ke se soulager azu whisky atelingai
Ce qu'on a senti le timon qu'on a mêlé, n'a senti le col à moi quit. Moi quit mon beau, on a senti moi quit des accords dimanche. Na tali téléphone, dès qu'on a fini téléphone boy, na mon isco numéro ya papa Platini. Donc dès on s'en a musapi boy. Na ce téléphone boy pas, na moni na pliqué on dit na kosa ka epe mingi. Ndé na boy na sa nini na kende kuna. Na benge ka na bimili kwa libanda na ye na bengi na bia papa uza wapi abisinga bila ngate na za plastel po mutongo lupango nezaki na mumbele wana kote kaka ya nai na bango ya lupango na bango ka quelque part wana nde place mutongo bando tonga nde abisinga bila nga bon ça va yo bima nga bisina binga na zoya na yo bima bia yo ko sakanoka nga binga wana na zoya kono lingana limwana ba travail ba bisanga sifa et belle chance oi mobile ma moto lebo etomeli ba pesi biso ba $20 et ba transport nga lobi apesi bino po oyebi mambo osalanga po ya pesi bino mamungana ke no sibir masumu na bino na osimba ngote nga ifuna kene tango na bando boto le mo comprendre tango akutinga na osona DiCaprio abeta giflenga o tu cause avec kinga bita na osona na camarade nanga oyo sona ye okende atindi bakanga barrière à lupango nga pe na bise bon ça va na zoya na somba crédit ndé na tike na bateau bazembo bana ba travailler ndé na bimba mona zu moto na rejoindre skoye ta na rejoindre ye ndé les jours ko ta na rejoindre ezaki lokola azaka délivrance pour nanga ce qui pe na mona ka numéro né na téléphone ngate mbele pe lelo peut-être tolo ba pe makamususu mbele na sina kota pesa mabele ezaka ndé bongo. Voilà, merci. Ezalaka ndé ngwana na ebité maïngo baksani. Bon, Nazomona, n'habitez vraiment ma embêté belé en solo là. Belé, ils ont la longue histoire. Voilà, ils ont la longue histoire. N'habitez ce qui est trop proposé. Où ils ont la partie 1. Deuxième partie, Tozong il a les sous bango. Après, Mikolo et Simon. Parce que ça fait vraiment mes belé, place maman Suki. Ils ont la continuité. Oh yo. Toyeba, les gars qui n'ont pas après maman le baiser qui délivrance. Il y a beaucoup d'aller sous numéro. Il y a DiCaprio na téléphone naé. Là, bani kota na fil d'appel, bani kota musa amoni numéro ya DiCaprio. Mon habité on a proposition nga so yo mon ndenge. Non, ils ont une bonne idée en tout cas nzamba songa biso ezali juste ka pour na fortifier hein. Ba jeune marié, ba marié au pe baza couple les lots peut-être dans lit conjugal. Nous ezali désarroi, zizani tout ça ben tala bato yo basungi bino boyo ki histoire comment babandaki parcours na bango momoni maman oyo aza pembe na biso alega pe na ki fazer ba violaye abeta ba histoire na ye belé DiCaprio même cas ben toujours kende na histoire maman betaki alobi plus na bolingo na bango soki ezalaki po linga DiCaprio ndenge aza star alinga kolinga DiCaprio te po DiCaprio aza na ni médaille ni diplôme de mérite moko ya musala wasali pendant 32 ans ndi to tunaka be question il y a 32 ans à expliquer l'histoire. DiCaprio ozalaka vraiment les sous-soutés na artiste comédien na ba film na bango très rare moment moko zo ki ambago to yebi o elikaki voilà lelo ba fungo déjà maboko mais tout monde na ote na ba film ya ba artiste na biso ba oyo plus bazo sala makambo bien mikolo yo lokola Bellevue Kandi lokola Sila Bisalo Gabriel, Mama Top, et Bagata Barcelone, Dinana la douce, Caleb, Bandekoisa, vous m'ébélez. Voilà, on attend qui est déjà, Bandekoisa, Bélé, bon, ça va bien. Babobo Mano, Kalelo, à ce moment ça va. Mais DiCaprio, Azal, les sous, n'a Bandekono, artiste. En fait, ça va permettre que les sous tétoniques. Voilà. Il y a un moment, c'est la Matakiawa, Babenga DiCaprio. En fait, ils ont ranini. Expliquez-moi. Ah. Il y a tellement de réalités, mais sauf que Kuzalana Yesu, il y a solo, Nasena Moyo Bamingete. Kuzalana Bandeli, Kuzalana Yesu, il y a solo. Il y a Malobate, il y a Koteate, mais il y a Kuzalana Yesu, il y a solo Nasena Moyo Bamingete. Bon. Donc ce qui fait DiCaprio, c'est ça. Et ça que DiCaprio na Yesu ya mobimba. Ce que quoi DiCaprio na Yesu ya mobimba. Donc muto benga DiCaprio. Sunga biso pena.
moto benga DiCaprio Richardo sunga biso pena na message na moni eza fort moto benga DiCaprio faut azalaka moto aza na Yesu ya mobemba parla longo bani donc bandeko ba osala ngo baza na Yesu te donc Yesu ya koloba te Yesu ya monoko te Yesu ya côté ya te mais Yesu ya Yesu oyo moto aza na Yesu. Ça veut dire vie na Yesu. Donc ce qui vit à moto na Yesu en tout cas pour akota bisika bato so bakota que ça moi passe. Là c'est très important. Et deuxième c'est que DiCaprio les artistes et comédiens bande ko presque le basali banene bayaki na sima DiCaprio bakuta DiCaprio ils ala bande ko so babengi sa bango. Le temps où on a DiCaprio, même DiCaprio pour me tourner. Mais pour nani, mais en 2015, il y a eu Sanga. Il y a eu Sanga, le Kobanga de l'autre côté. Donc, on a pêché à Roussala, il y a Roussala les alliés, aux ans en Zélanayo. Ce que parce que Ngana a été. Et Ngaye, c'est un Bingana a été. Soki soki ezalaki bongo te parce que nasala vidéo nde bato nyonso basala vidéo oyo batindelaka basi ekendaka toyebi nga mpe nasala vidéo natinda nati lelo ata ni appel ni ya koloba te esalamaki bozalaki te donc ça veut dire nga mo nava natala nga bivoilanga na Yesu mobimba Elo na lobaka il faut qu'éclaircir les cam. Et la ngase ko la nga éclaircir no wana te. Tinga na lobana te mais biblique po toza na télévision za ezali. Non sunga ya za loba bien mais ko za TV na sunga po diable lukaka nzirani na okota. Donc nga na expliquer otaki lokwa muta molimo. Donc et puis ya za témoin yebi. Tango asila mantaka sengeta so la na ponge Yesu ya website. Oyo sécurité pour nini et pas il y a kutana na batu nyonso monde sur na ba comédien nyonso esprit na ba comédien ngai ba vendre sur na ba nyonso esprit akuta ne ba yebi ba solo na nini esprit boete ba wana banani wana ye nga za sur na ba comédien nyonso esprit no moni na wa nzambe sur na ba nyonso bi ba isaki oyo te oyo moni o sécurité pour nini pour aza boy o sécurité pour nini pour aza boy pourtant to kutana na ye ngana ebisaki na bike na minute to za na ndako kolala te na minute toza na likambo benga ba ko benga pe ba nyonso ndenge na lobi kutu na tanga kombo mutu na benga yebisa yo oza pe mwana na bango lekaka pe kuna akepe bakutani na ye petit na bureau na ye alobi sala vidéo asali pe vidéo atina vidéo ye aza kototo yebika ke ndenge pe basepelisaka bato nyonso oyo pe ndenge aza boye aza pe star ya mboka bakobenga ye pe bakosunga tokoleka pe bien attaque kosexcuse te attaque réponse moko etikala kozala te tobunda kaka ti ndenge tozalaki wana nayebi kaka bino bosunga bato kaka so bakufi ou bien un problème ya matanga yango nde mpasi bozwaka lokungu me na ndenge ya boya bosembo boye bato bolingaka bato bolingaka moto abela makasi atemaka na mbetu te nde boke etala ye bomemela enveloppe akaki soki boza boboni mutu wana peut-être ke ndenge aza bakufeli mwana nde bokeye bobimisi bamakasi na bino omoni mutu wana peut-être aza boye mais problème eza ke nini problème eza ke faut tolinga na bino parce que biso boza basi bino basi biso bozobala biso il faut biso toya kokuta bolingo wana eza entre bino nga nakolala libanda te entre nayebi ke bato ya makasi baza oyo bazalaka pembeni ya mobali na nga baza ninga nalala libanda te nakosala mariage yake nazanga biloko peut-être que nafandi boye en tout cas maman Pati merci pour na conseil na yo pour na soutien na bino ba maman Thérèse merci en tout cas moi ya bango wana esalaka nga bien par rapport ya difficulté au biso to leka mais eza mabe justice eza bien voilà c'est parce que DiCaprio azali donc DiCaprio aza moto oyo bato nyonso bayebi moto akobonga DiCaprio te ebele lelo baye baza référence à DiCaprio. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir
le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. ayebi eza na DiCaprio moko donc moto ntango osa scénario ayebi bacapacité ya DiCaprio so moto alobiki na scénario na ye capacité ya DiCaprio aza te en tout cas n'est pas ya sila bisalo tosala film la promesse si je crois si j'ai la promesse combien de films kuna so otali tosala film moko so otali na bacommentaire eloko toyebaka nango eza commentaire mpe bacapacité ya moto so otali na bacommentaire omonake non moto ali biso otali na film okomprendre ke moto wana azwaki ayepataki bona yebi to elandaki ntango so scénario yango et concordé na par rapport à talent donc pas ya ndeko nanga Belgique pas si là nous na sala de siko babengi ça suscité pourquoi wana na weba en tout cas là na weba te wana na weba te en tout cas na weba te sauf que na sala film so c'est bon ça le film bon biso wa to bandonzinge to ebika que no producteur ndem fa benga yo producteur fa benga yo soki ya bengi yonde poko sala musala so muta benga te bon na éviter na longue na ndako susu na tiki ko lukira bana le na isus na bando senga ya bo changa na scénario bo changa na film en tout cas pas Belgique penza et kuna na joie des films to sali ya libo so bitoko après deuxième film to sali après wana tilelo ne bende ko benga te scénario benga te ba portam su scénario pe ezo ba rôle na yo ezate donc obligé bango penalité mais sauf que na mo musala mukio na salaka ba fanu no ya o ebi na qualité ya musala ba ebi ke awe zo zanga mu handicap awe zo zanga handicap awe zo zanga handicap on a bisaka na ba fanatique en tout cas lelo no ebi sabino sote ke bo benga bango bo sa te mais no ebi sabino ke bo soutenir nga donc muta moni ka ko soutenir nga ko kabela nga ta mo 500 mo 1000 nga pe na sala ba film na ko tsa ipa na nga en tout cas ba mo na qualité ya musala luka mutu nyonso osala ye ta musunga pe ta na osala we nga na ko tsa we nga iko yo permettre nga pe na évolué c'est plus que ça mais et là comme surtout en anglais ça que les lots eza lissu sont dans été donc les lots comme un groupe donc Belgique quand dans un groupe naé azana bactéries naé azana ba oba naé obligé bango na film ba ko zanga te à part wana azape moi à part wana azape na moi bato ya benga to ya moni nde ba mswalo ba kopo akima kabiso en tout cas nga na kota ka boîte te na gena barete na gena hukumisa politicien te na bon so hukumisa bango te aux acteurs to longo acteur non na ça acteur mais ça par rapport à la prière ndé tchao musika na ba prière nganité bon nini kasi bon tant ba benga na loke de tournage et pas que président Caleb to sarta monsieur un mois tournage oui bébé une semaine mon ba player tournage et lo qui me sanga prier donc ça na temps prier ça na temps ce que ça ni bana siko ngalo e bandeni ngana za tenga fo benga na so benga te na bana mi tuna ke za benga te quelque part c'est comme si ozo père de moi public mo boye ba fan mo ba yebaka yo carrière ni tizo kende pe na kofa ambago yo zwaka ezaka ndenge mona ndeko na tsoshi ko kululu to mona comment et ça que artiste a commis affaibli ozo mona ngana yebi na ndako mona yo outiki mang na petit mayemba ozo kenda makolo ke zo na classe yo mongo zo na classe na yolo ki mango na nzela na yo chaque fois et comme ça ko penza très affaibli yo mongo na mitali so ko zongi olobake mambo i vazo lo beza solo ozo banga tike e bomelo pe carrière no ndenge
makambo ezokende mpona nini ye moko oluka mpe bandeko yango mpe te osolola na bango babomela yo moto wana yoka eza nango koboma carrière te problème eza nini babomela carrière na mokili me pa na lola te na lola batilisi kombo ya DiCaprio te lola nzambe aza mpo awa na se oyo ndenge eza bosoki lelo moto atomboli te na lola ezali bokata maloba yanga te ça dit beaucoup oui papa Platini nazongeli susu moko nalobaki liboso omoni moto aza na yesu ya solo aza mpe na baréalité na ye oyo atambolaka mais sauf que forme oyo bato bayebaki DiCaprio ya kara ekozala différent na oyo bakoyeba DiCaprio ya lelo donc DiCaprio ya lelo bato bakoyeba yango mpenza na forme mosusu donc nde nanga boye nana moto akolongola carrière ya DiCaprio te to bata mosusu bakoloba na théâtre mpo osala bafilme te mais na mosala ya nzambe nzambe aomema biso na bisika na nzela na ye na makambo osala lokola ngai nde naza boye nana yesu ya solo nayebi mpasi yesu azomema ngai nayebi makambo nde tosala na yesu lelo tosali no émission lelo bato baolanda émission mais après na 2023 bato bakomprendre ke babi te moto anaki na yesu ya solo aza na makambo osala na yesu na ye ya solo c'est très important bao nyonso baza na bandeko wana e baotika baplace na bango baoyepananga nayebi so lelo wana défi te naoloba no lokwa moto aza na yesu ya solo naoloba noke nana yesu ya ndambo te nana yesu ya solo onde aza sa bando fungolo makambo molimo kereza yango nayebisaki so asenkete nasambela yeka nga bisi bon tata nanga oyebi so makambo eleka na butu omoi motu moto otindanga ntango nayebisa benga motu te loya basoutenir biso ye alobaki abi eloko moko ekosalema tempo natindaka ye ata nasali video nakotinda nga bakotikala kobenganga ata mokolo moko te mpo naza na yesu naobandela eloko oyo naza na yesu ya solo ya mobimba otanga makila moto aza na yesu ya solo otanga makila somoni moto atire regard epa ndenge lakisaka aza na ye mpe na communion toyeba na yesu ya solo ya makila atali mais ndeko mo pupo ndiko alobaki na Canada abi badicaprio soki babengaka bango lisusu te mpo bejoeli na bango eza ya kala lelo bejoeli wana eza lisusu te lelo ekomi moto atikala na théâtre moto atikala kochange te lokola DiCaprio aza te avant na ndenge eza na la belle-mère so bato bakoti na Sinar TV la belle-mère bakokuta yango donc DiCaprio ka ya kala na baje na ye na gu na ye wana asalaka yango voilà donc soki okuti na la promesse donc otala bafileme nyonso okuta kaka okuta DiCaprio na bagu na ye naki DiCaprio nyonso eza na kati donc eza na eloko echangeaka te et puis bato bakamwa omoni même deuxième édition bato bayebeli nga na environnement awa na ntango na oteya donc omona na moto aoya aloba bime pere ozaka ndeni oyo tomona kona oyo tomoni yo eza oyo te donc ça veut dire nayebi okabola nayebi bapersonnage nanga eza mosala métier na ndo nayebi place awa nayebiki na ozala awa place awa na ozala awa na place awa na ozala nani eloko ebungisanga te donc bazwa gu ya kosala yango ya kobakisa mpo bazwa gu epa babiso badicaprio batala biso donc eza na eloko échange DiCaprio ya kala na ya sika eza te donc DiCaprio aza acteur epi nga nalataka nde personnage nabimi nango nazongi Platini Mayemba donc nga natikalaka teke oyo naaki nango boyebeli nga ngo wana ata vi na nga nango momema naza nango te nga siko nasalaka lokola vrai te donc soki naye na personnage nalatisi personnage nasilisi yango nabimi donc ntango oyo kuta vai nanga bondima te moto aza na scène eza oyo avandi mais ntango mosusu moto mosusu ka nanda na scène nande atambola vi na ezaka apeloko moko doyo change te mais nga sikoyo na acteur mpenza te oyo ezaka personnage opesa ye nasali personnage so personnage esili ntango na ovandi ondima teke moto asali eloko na oyo avandi oyo bayeloko moko omona komba te mibale parce que nayebi mosala na ngambo eza na eloko te ya kala oyo ya sika eza te baza mpe na misala fo bateka tokangi bango mpe mwa ngonga vraiment ebele et surtout mama tokangi vraiment ngonga je souhaiterais que tozongela bino prochainement po tosilisa vraiment lisolo ya vie conjugale na bino lisolo ya débit n'est-ce pas ya love na bia bolingo na bino parce que ezala bato ebele basepeli nango koyoka lisolo na bino nde bobandaki surtout nde mama relate awa
et PCP bato leçon et surtout bato bazalana mibali na bango boko boyara mibali pona mbongo maman yo apesi boko boyara mibali pona olandi moto boye bosala ba partie disant bomena nanga makila pona mbongo bomoni ba témoignage ya somme horrible pour maman tout bimisa awa na bandako ebangisa bino et surtout na ba jeune fille po bozolinga pe kokota na ndako ya libala un jour kaka na mibali ya mbongo lelo bakoma kosurnomme mibali oyo bazanga mbongo o mibali bazanga mbongo nde makasi na zuwa voilà je crois que tozongela bino au moment important le temps peut te libérer bino mais na lingo pesa mbote na 2-3 personnes ngabe na pesi totikeli papa na mama ba clôturer na message na ba oyo baza na coopération baza ba immaculé oyo basungaka ba orphelin basungaka pe fondation et les premier ya ko leka na nzela ya famille Mayemba numéro de téléphone ba ko pesa wa et puis to afficher ngo wana bobengi bango et les premier kombo sunga ba orphelin na ba velu merci azala de manière c'est qu'il y a un numéro facilement et ngana oloba mbote na non ngam na bandaki misoko et tikelo pesa mbote to tikela bango bango ke show et surtout batu basengaki tozongisa lisolo ya oyo elelisaki bamama na ndako tozongelango prochainement makambo ya viol comment est-ce que DiCaprio réaction ezalaki bato balingaki bamona feeling wana même plateau na DiCaprio nayebi te prochaine occasion profiter non, na tuna quand même moi 5 minutes vite fait na o maman a relataki il solo ya pasi zali solo ya bien te ngape na kosenga ete na bato basala ba makambo wana na occasion na biso basala ngote maman lelisaki bande ko belé na kati ya poto na bande ya poto pe na kati ya mboka na biso awa na ito yeba bato balinga boza na même feeling na maman na lisolo maman betaki DiCaprio yo yambaki yango ndenge nini et dérangeaki yo te. Voilà. On a une question est-ce que harmonie conjugale vous allez vraiment papa Vandi maman Tangoya du point au Kiépé on dit papa Makolo est-ce que harmonie conjugale on les a rappelé oh tu veux la colis déjà est-ce que Sonia a raté moi mi peut pour la musique bana bon peut ça biso ngo kala na anniversaire yoka wana eza bongo te mutwa okoza na mwasi aya longolo sapatu alongolo veste mais vrai bolingo te mais lobi omona ka divorce salami biso soki na opesi bi point na pesi bi point parce que aza papa ya bana nanga te okomona ona suka filme donc filme sila to ka bwanga mobo omona yo mona ona anniversaire na première édition mona ngokala ya wana ebisi bino ke vrai amour bato nyonso ba viola bango yango lobi o eza première deuxième to kota na kati ya ba mibali oyo obetele lisolo wana pe toza peti tobombiana tobombiango mais na ngana pesa conseil na bana ba papa so okutani na mwasi oyo ba viola okutani na mwasi oyo aleka na moment difficile zala wana pona ozala ouverture na ye panguse maya misu nzambe akozanga te kopambola yo eko ma façon de faiblesse ya kofinga kaete ya koloba teke yokutu ba viola yo yokutu oza kutu boye soko lobi bongo na mutu wana oyebi teke eloko wana ifale salema po nzamba azwa lokumu na bomoi na ye obungisa lipamboli na yo en tout cas vraiment pesela ngai mama o nyonso aleka na moma pasi pesa ye vrai amour lokola DiCaprio Mayemba Botembola pesela ngai amour malamu komona ke na vie na bino bobandaka kosekati bokokufa mais koluka te ko tonga ye pa ba camarades na yo koluka te ke okendo yebisa ba camarades na yo bebisa ye faiblesse ya mwasi wana tango yo koyebisa ba camarades na yo ekokoma lokola babanda kotonga mwasi na yo babandolo ba mabe po na mwasi na yo yango
pesa mama wana lokumu oyebi te keloko esalaki mpo ezala bongo. En tout cas vraiment linga mwasi wana na motema moko zo ba faiblesse na ye kunda yango koma mama koma papa na ye koma nyonso mpo na ye mais kozala te ke ekoma lokola utukaka ye ofingaka ye omone eloko pamba okende kobetela famille na o lisolo eza makambo ya bino mibale na nzambe. C'est ça. En tout cas koyambango nde nalobaki on a tant que azokende kobala la première des choses faut être bien préparé parce que le mariage nalobaka na bato eza yali solo te de tobetaka le mariage ezali makambo elekandi na kati ya ndako nde botu na makambo elekaka na ndako ntango bovandi yango nde siko babengaka libala parce que libala eza te kaka na toye tolatisi pete na mosapi tovandisi bato non libala ntango bando benga libala ekomi bato bavandi sikoyo parcours ya vie oyo babandi otambola nango nde yango ekomi libala e moto aza préparé nango mpe n'importe quelle réaction nyonso réalité nyonso okuta mwasi oyo alingi nango de mpo na ye ayebi ke aza papa c'est lui le responsable ayebi ndenge nini ya kogere makambo wana donc voilà e ntango nga nazwaki yango esalaki ngai ni chaud ni froid parce que déjà nalobaka mosala nzambe nzambe apesaki biso malgré tokende kosala yango na kuku bato babandaki koyeba te mais déjà na kosala yango na kuku toza na bato toza na bakai ya bato oyo tosala nini tobokola oyo tobandaki déjà kooriente bango vie donc lokola déjà et puis kobosana te nga naza éducateur ya mandikaka déjà masi nayebi baréalité ya bahistoire ya bavie ya bato donc nano éducateur ya masi nayebi baréalité ya bavie ya bato et puis à part wana naza lisusu mwana ya nzambe oyo ayebi liloba nzambe oyo wana nayebi na bahistoire na bible abraham sarai na age kutu ya 90 double monopause me nzambe apesi ye mwana me nkolo azoyebisa lobi na ye cependant que sarai azoseka abe azoseka mpo anabi mpo nakomi mobange na age ya mobange nakomi naona ozwa makoki ya kosala nini ya kobota mwana te me nkolo ayebisa bi na ye naza na makoki ya korégénére yo donc ça veut dire malgré mes double ménopause no me nakozongisa batrompe no ya sika donc ça veut dire mwasi oyo ata baviole ye nzambe na makoki ya ozongisa meme nzoto ne ezongi ya sika lokola mwasi oyo asema te donc ça veut dire la personne aza na connaissance aza na savoir aza na molimo mosanto donc mpo na ye eza rien à voir eza ni ya pasi eza ni ya lule c'est pour cela ngomoni bataboye ntango bakuta na baréalité bakuta na moto aza bien préparé te ni na liloba nzambe ni na vie boye ntango akuta ene bongo ye azomona ngo direct donc mpo na ye komi eloko mo ya kotuka mwasi wana ya kofinga mwasi akomi légère na miso na ye oh c'est pas ça oyebi te ke ntango mosusu mwasi wana nzambe apesi po azala témoignage yango na yebisaka bato ke masifa aza outa na lola ya ndaza baza mpena ya sache eza ya sika oyo nzambe auta na lola asala ye voilà na bato bazwi occasion bopesa bango numéro oyo bazozwa bino facilement bato bazoyoka basunga bino me bakota na nzela nini ok bato balingi basunga biso kota na nzela ya telefone me avandaki na telefone nangi nalobaka mwa moke soki oleki na nzela bato bapambwama nde opambolama donc soki oleki na nzela bato babengama nde vie na yo mpe kozala réussite donc c'est pour cela fondation famille mayemba eza oyo nzambe atindi bango mission eza nini ya kooriente oyo nde na bolamu donc bolamu oyo osalaka osala ngo malamu donc ça veut dire yo moto ozosala na bolamu opesa na yo me mabele okende kolona mabele mabe siko biso tooriente oyo nde na mabele ya malamu mpo ozala obwaka na zelo te obwaka likolo mabanga pardon obwaka likolo mabanga na nzube te mais obwaka na zelo malamu mpo olona mpo obuka eloko oyo olonaki donc voilà notre fondation objectif na biso yango wana donc numéro na biso contact mpo bosa biso ezali plus 243 89 74 40 821 donc plus 243 89 74 40 821 donc nayambaka r nyonso et na Facebook na biso eza DiCaprio Mayemba et TikTok mpe eza kaka Mayemba DiCaprio donc voilà soki okomeli biso nzambe alola kozanga te kopambola bino rapidement révélation lobaki ya des artistes comédiens oui eza na ndeko na biso moko ya mwasi chroniqueur moko ya monene donc tona bi ya monene bato bayebi ye te
chroniqueur ya YouTube donc bato bayebi voilà na lobengaka za numéro 1 donc voilà o bato bayebi ka numéro 1 na YouTube azaka pe na poto akawa te benganga parce que nana message nkola lobi eleka nete donc vraiment donc maman donc vraiment na éviter parce que lobi soka eza yetonete mais na éviter donc nazolo ba makambo yeso lobi donc ngai na loba te mais na loba makambo yeso lobi da yeso lobi nanga yo benga ngai ano yo silate pardon ko lexanete nde na lobi boza la télévision boye bake na on a bisa pardon faut te comprendre chroniquer zango azana Kinshasa alors kana Kinshasa ta kana poto mais première lettre ya kombo na eto yebata CSB azaka na poto donc première lettre ya kombo na ye mama bato balingaka ba mama poto nyoso balingaka e bani na be mama poto nyoso balingaka mingi donc voilà et là on a ngana bisa yo mama message nkolo apesinga na biso que anesilate benganga na biso makambo yeso lobi soki anesili amone na lobaka ndeto sala vidéo etikali pour di bon pour na vie mobemba do bato ba ozongo ka imanjo nde ba osangisa na mukolo wana soki yo bengenga te nde ba osangisa na mukona ba pesinga raison na lobi na la deuxième des choses moko muso na TikTok il est pas numéro 1 ya TikTok. Bon, avant tout que non, parce que les deux messages là nani bango kami bale. Pour les gars qui boye ba oyeba na bangote. Ozo mona. Nazo banga nde yango wana parce que bato pe ba travailler na ba YouTube awa comme ba chroniqueuse et ba numéro 1 wana. Te oya kala penati le lobi. Ba Glory Olangi lelo bazana na ba Kinshasa. Ba kenda poto. Ba sala ba succès ya na ndinga osana te. Te na ba Amérique te Nairobi. Glory Olangi na États-Unis. Te en Belgique je crois. Ah Belgique France je crois oui. États-Unis te. Ah OK. Ouais. Glory na minitio yo je crois ça na pas na mazana France. Ah la France. OK. Ah la France. Ngana ibi na. Siko yo ozo be na Karine ou bien Glory Olangi parce que bato babundi mingi nde bango. En tout cas so ba mbale ba benga ngo zala bien. Ko be ngata bino mbale. D'accord. Comme ce ko tomber na ye et zala bien. Voilà donc na TikTokeuse. Et ça message et puis na TikTok. Moi na mo pe ndiko na super moi sur TikTok, il est pas un numéro 1. Donc le message est mi balé bino mbale. Benga pardon no ici la té. Pardon penda na bonde le ko la frère. Na musakulité na zape na nete na zaka frère. Mais bibelobi soki beaucoup yamba frère na qualité ya frère bwana lipambola ba frère. Donc na yebso ka la frère donc benganga au betata na Facebook na ngadi kapiro TikTok na et puis na donc voilà place aux alliés benga biso toza bande kona yo eza oyo nkolo alinga yebisa yo donc na nzira na biso en tout cas so bengi nzamba lola ozanga tseko pambolo pardon na sengi openda pardon donc eza ainsi dit l'Éternel nzambe mota pesi biso makoki wana donc so bengi biso to solola comment nzamba lola ozanga tse ko pambola yo en tout cas merci na papa Yves merci na papa Mike donc vraiment na musala kitoko na babone nyoso na bafana bo continuer ko s'abonner bo continuer ko liker bo continuer ko commenter en tout cas nzamba lola ozanga tse ko pambola merci beaucoup merci beaucoup L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.